Et l'angisa tellement mounen, basal basa mouké. Alors je préfère que ebele baya. Oui, mais tout le monde a besoin intercesseur. Dans ma tombe, on a besoin intercession. Abotama balamo évangéliste. On a besoin intercession. Après mon intercession, on a eu comme mokambia bateau basaki na badon. Bateau ko encadrer, bateau doit prophétie, doit vision, doit parler la langue, tout ça. Donc comme ko encadrer bango, ba yo ko planga cellule moko, la banu dirige le na comme on azali. Nous avons besoin d'étape belé to ko critiquer bande ko na te. Ce qui est important na bango, ndeza mabembe, ce qui ndeza mabengi bango, to tika bango ba samusa lanza. Pour na bango, c'est normal. Alors pasteur, quand est-ce que mutakoki koloba en langue? Moment ni mutakoki koloba en langue? Parler en langue ça na moment penda précis, tant on a zo sambela parce que ça don. D'abord, la Bible dit pour la Zoloba, je préfère que tous parlent la langue. Parce qu'est-ce qui se fait? Tant que tu parles la langue, tu parles la langue. Satan a eu à te makama Zoloba. Tant que tu parles la langue, il ne faut pas te makama Zoloba. Parce que la Bible dit, tu sembles la tu exprimes pas des expressions inexprimables. Par exemple, vous avez pour comprendre au lobby, mais toute une expression. Où il s'est développé Katinayo. Quand nous parlons en langue, parce qu'il y a parlé en langue et prophétisé en langue. Nous pouvons ma langue. Tout dépend des circonstances dans lesquelles on m'a me communiquer. Mais tant que vous parlez en langue dans quatre églises, vous prophétisez en langue. Si vous pouvez interpréter ma camozo le basalité, il faut que la langue nayo. Parce que vous pouvez édifier mon toté. Vous pouvez comprendre ma camini aux oloba. Mais si vous avez un chambre, vous pouvez prier en langue autant de rolling, semblant la langue nayo. Et puis tu peux prier en langue, mais ils ont couché dans quatre églises à tel que na ndenge eskusa. Éclaircissement lobby eza makasi mingi pe na sepi na makasi. Qu'est-ce que vous dites na ba chantre pour baembaka azolo ba langue bandika mamono a langue to yebi na mutuna makolote ingénieur bi kata kati ingénieur lobby yemba yembi na langue. Non, oui, les Cabonios au Saint-Esprit sont maîtrisés. Ils ont des comédies à lobby, mais à maîtriser en côté. Bible lobby, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il faut au cola. Même la carte de l'église, il faut prophétiser. Il faut calmer parce que on a besoin peut-être Erwan Royoka, Matéa. Mais il faut maîtriser. Donc, il y a des choses qui manquent à maîtrise. Il y a des koloba, des comédiens. Mais quand il y a ma langue, ils ont nécessaire parce que ma camozo yemba, batoye bikuto lobby nini. Bakoyemba ndenge bako interpréter ndenge makamolobi en langue. C'est vraiment intéressant. Intéressant. Na bayembi obo boko yemba lelo boko silisa nzembo te soki bolobi en langue te. Mosala nzamba lobi eza vraiment intéressant. Alors Mosala nzambe papa excuse-moi, papa Kiziamina, quelle relation avez-vous avec le musicien profane Tobingaka profane? Est-ce que vous en rappelez à moins relation mambote? Oui, tout ça mambote. Dernièrement dans une campagne na Fikine, dans un dimanche mon Fikine, mon awera yaka na prière wana na Fikine. Na yoka pe kofi ayembanga na nzembo na ye. Basa bandeko na biso. Basa bandeko bazali muto poni nzela na ye, aponi musala na ye. Pe lobi baton na loba ko pe basa na nzambe. To mona ide baba kuma serviteur de Dieu, car lui to kuma serviteur. Basa pe belé. Oto ko bwa kisa bangote, maleme to kuta na so roli ezali, to roli ya ko mele ezali to ko mela, mais ngana ko na kata activité na yete. Mais maleme lo banzamba zo yo kezalo ko la nyama. Obete masasi akui sur place te. Akimi mais akino ko ya quelque part. Ndeli lo banzamba ezali, oteyi ekoti mutu, mais plus tard le bona o sala be fait katna ye. C'est que c'est là, ça gêne pas. Hein, confrère, confrère papa de Nile Zala na bango, akolobe la makambu na bango, akolandara bango, yandimi vraiment que y a la musique na bango, puis azolobe la bango, yebi la programme na bango. Ils en normal, hein, le coup a déjà bossé la ranabino. Parce que toko solo là, maintenant on a programme na été. Moutoula na programme na été. Na observé le komoko na 2000, na la campagne. On a veillé il y a 1999. Veillé en 1999. Na kene campagne Angola na zongi. Nous avons maman moi ensemble pas na biso. Maman mette Chimbombo. Ndeko papa Chimbombo Mukuna et Sœur Naïk, son âme repose en paix. Bakuta na Jibé Piana. Après c'est mbongo poste de biso na veille tous na stade des martyrs. Pour dire que
ezali mabe to baza bandeko na biso tosambela mingi mpona bango maintenant na programme na été bandaye bandi mwana na ye bango ebati suka nakoyoka sono lobi ke toyoka tavo nakobeta na télévision boye na zappe nzembo moko ezoleka nayoki yango mpe eleki mais ezali te ke eloko moko ekota kati na nga mpona asala yango non c'est nous sommes vraiment dans deux activités tout à fait différentes. Voilà, tu comprends. Croyez-vous na divinité ya Simon Kimbangu lelo ndenge bandeko misusu bakomi kobenga nzambe surtout bandeko ya kimbangiste? Non, Simon Kimbangu ye moko ate oloba te azalaki nzambe bomona te église ayemba baloba nini l'église de Jésus-Christ sur la terre par les prophètes. Simon Kimbangu bakoma ngo ndenge wana te. Donc Simon Kimbangu c'est vrai était vraiment un vrai prophète de Dieu. Azaki musali na nzambe azaki nzambe te. Tokoki kosambela na kombo ya papa Simon Kimbangu te. Mais comme église ou église de Dieu, église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Pour sembler pour les lois échanger, on va sembler pena bongo. On a assisté plusieurs fois na kit na bango, ba zo sembler vraiment bongo na kombo ya papa Simon Kimbangu, kombo ya Yesu elongwa. Non. Donc même l'église ba kombo Yesu ezali. Ba church de Jésus-Christ. Ma ba l'église kimbangisme, église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Affaire catholique, hein. Moi, avec l'icolo, il y a papa Marcelo, ouais, le bas qui pour la catholique, ça c'est là, et bougez moi, mon kilo, moi, mini, baninga, la bino, pasteur, condamné épée, balobi, qui a coquin, qu'on va bonté. Bon, non, chacun, catholique, puis basili, qui va lobby. Congo, est un état laïque, moutouna, moutazali, libre, au Kanisa, ya Osala, au Yalingi, y moutaizwa qui inspiration, on a nzama, lakisa, qui est nini, na kat na vision, mon aïe, bon, ndenge nini, ndenge, ou yalobaki. Mais moi, je ne peux pas, je n'ai après ngana linga so boy bonne émission autour makambo yanga parce qu'ils aiment le baké boy parce qu'ils aiment mosala ki boy parce qu'ils aiment les boy répondre bien oya mutu mususu na le terrain na les aboutissants ndenga banda ndenga suisaki na zala yite bon no ibande ngi et puis ami balé la Bible dit qui suis-je moi pour juger les serviteurs de tout mutu abengaye nde a juger alors ngana que nous sommes mosala manzambe papa Kizamina tu remarqué mikolo église ekoti mwa mbutu nde tolobaka na lingala ekoti mwa en mingi. Est-ce que papa Kizamina a une relation bien à Bassalignon sur un Nzambe? Très bien. Très bien. Nous avons vraiment un problème dans le Nzambe. Et si quand une église est à cause place où l'église est dans aussi qu'on a Congo, place une église est dans aussi qu'on a Congo. Non, l'église est dans la place à Mounene. Bandaka. Oui. Les lots non, toujours collaté. Toujours colla les lots makamweze belle même mboka. Ndenge mboka ezalaka les lots. So na kenanga ba place kati na koli. Ba balabalo zawo beta bale. Moni zelo. Ile kuma mai. Victoire wana. Ezaka lisi pa mo ezaba batoke sokola mais lelo ko ndima teke ma ezaki place wana place ya stade de martyr lisi pa munene pene zaka oyo batoza kuta pato ya sokola place wana même place oyo église centenaire ezali mais mokili les ont changé makamzo ko évoluer lelo oyo avec l'avancée de la technologie to komina ba WhatsApp ba Twitter ba Instagram makamzo ki na vitesse na yango mais biso bana nda photo tika la serein to tika na nzela et les restes là ça ne nous concerne pas plus. Il faut tout tirer tout tamboulana. Alors papa Kizamina bon to côté si côté aussi maintenant moi mon politique pour ça là qui en paix. Oui. La salle qui en na salle ratile si le salle pourquoi batu bataxa toujours kabiliste? Moi je n'ai jamais été kabiliste. Si nous avons poste ni kabila pisanga. Oui on va nous manger ta bourgmestre. Nazala badinga na ngato tanga na bon classe moko bana première grade na licence ngamu nazai mokonzi na bango bana première grade licence parce que ba ministre parce que plus intelligent que ngate bonga ba prenga poste ni ba za kabilis sona za kabilis balinga longolanga na parlement na période de kabila na gagné ba élection na siège 6 mois olamu bono ba longolo na parlement so kabilis tangwani pour autant la boue même dans les commentaires dans l'émission ça la radio aux kabilistes non ils ont monté ma bé ils ont monté ma bé à battre jamais été kabiliste parce que na tellement kabila na changement de constitution j'étais le seul député à boue même mon bon va passer ba député pour changer constitution tous nos députés nous en 2006 pas voyez ça yo j'étais le seul na boue en bon pour le bilan ngote alors les lois actualités Zali premier ministre bah nommé premier ministre
monsieur Sama Lukonde yende azako kambalelo mais batu balobi ki on ezali deuxième grossesse ya coalition ya cash na FCC, le fait qu'il a travaillé longtemps avec Kabila et puis c'est nous qui en a 2015 a démissionné qui n'a posté wana. Votre avis sur ça? Non, nous sommes Kabila bazaki ba démoté. Nous sommes Kabila mabe bazaki wala mpe bazalaki. On ne met pas la chair devant le béton. Tika ya sala totala. Parce que na Congo muté so bazwa. Ba lugule makamususu. Lilo tabache kizamela kizamela wana za ngolais. Kizamela wana za kaboy. Kutu toyebe na makamuni ba kobimisa. To tika ye totala. Toza na besoin mboke bonga. Na besoin mboke ki liboso. Lilo toza mboka oyo kuchola meleke na mokili mobima. Na respecta congolais. Biso ba auto voyage on peut passeport congolais on a visa ba tona pembeni. Ba lexi bat musa après ba kotala likamono de très près. Mais on a visa. Donc parce que Congolais te perd la valeur. Mais que Congolais ça monte passe. Ba visa automona passe na mboka Congo. Na mboka moso visa ça l'autre côté. Ndé aux journalistes OK au côté mais quand nous voyage ba personne visa OK au yozonga. Mais ba bien que Congolais soit passer visa à Okende à Ozonga te visa comment compliqué. Parce que tu as carte à passer. Mais les Congolais état mboka ça malamu, économie et mati social congolais ça malamu. Au moins que visa on va comment luka bato qui nous ba visa. Pour être mo OK au mais la to ça nini Nikolo ya premier ministre au Rabino Bouza wa Salanzambe Nzamba laksa. Non, on a la service spirituel, on a prophète, on a évangéliste. Donc on a prophète à lobby, ba umba to na liso Nzambe. Yi ba umba to yo ka Nzambe malamu. Donc ba umba to ibande ni. Donc comme aux évangélistes ko vivre ozala na avis spirituellement na zana vie. Il ne faut pas spiritualiser na elo ba tshelo fufu wana ba no parla langue. Arababa shika baba arababa non. Lia. Non, non. Tout le monde a des démons partout. Je ne sais pas des démons. Même les autres, comme beaucoup de parce que quelqu'un soit belé. Mais bon, quelqu'un c'est belé, parce qu'on a poto. Et poto, on est autres automates. Mais pour les baous, il y a besoin de changer. Congolais, des amoutins mabé. Congolais, mouillé beleki. Congolais, tu respectes la loi. Et là, ça qui est toujours en tout ça. Parce que, on a besoin de belé. Au moins, la poto, attends, on le voit, on a fou. On a la gang, la banque à monter. Na poto, on a molongo. Parce que, la loi, c'est la loi. Au Sakane prison paix, Makamoso et Komelo, aux la ministre, aux la nan, Sarkozy, premier ministre, président de la République, ancien président, à côté à 48 heures, la garde à vue. Mon nom est au Sakane, non, parce que loi, tu respectes la gangote, la police, tu respectes la gangote, Bangomo peut se respecter, et comme on a la police, sur la Tchokaboui, Yomo Malem na voiture qui hôtel, mais au matin, pour qui hôtel, le place, voiture d'une assurance de Robimater, aux Robimater, donc, loi et ça là qui moutaz à la bonne et single. Les lots interpellé Kalev, Ouazak ex Mokonzia Aner, interpellé la justice congolaise. Que pensez-vous de la jurance il y a M. Kalev à l'époque? Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites où ils ont mal à monter. Et bateau va bénéficier. Ba greffe ba ben selier ba greffe ba ben selier yemo ba ba défense na osala mais toujours est-il que la période na bango vraiment ba bu ezaki tellement belé ba bu ezaki belé les lotoko kenda ba et c'est une leçon pour na bao bazali na bao bakoya ba teke non ngandi na zabu ina sukisi suko ngai seko na seko mais ba ke lobby ekozongela pe bango donc tango zu poste sala malamu olongwe batabetelo maboko mais ata ba ngolando na justice lelo parce que batmuso comme place wana ba ngani na zabu ngakaka non osukisi mokilité batmuso bakoya lelo ali toko kenda toko mona ndeti élection kozala te na 2023 est-ce que pour na yo okomona te ke mabongisi ya moi glissement ekozala non ma élection faut ezala toko zonga simate omoni toke 2006 toke 2011 tokoma 2000 tozongi susi ma glissement 2 ans au lieu to bandele sur là tozongi sono gimanos non beaucoup au tamblandé tout respecter ma cabote qu'est-ce que pourquoi toke une élection tozon à 3 ans itégali 3 ans au itégali na biso pour toke une élection on a toujours tout le temps 2 ans président Fachi ou Sali pour na yo l'équipe boni non ça 2 ans mourir passe parce que yimoka lobaki yango qu'il était bloqué ba makambo za ki belé boyo kan des alités sikoyo
il est le seul maître à bord. Majorité, il y a Sénat, la présidence, l'Assemblée, autant la Siko, il a travaillé, mais où il est parce que ils ont le coup là, Nanda Kwalibala, on a bassé le balai bazoyo kanate. Au début, moi c'est le bosso à botakate, ou bengani. Moi c'est mes balais à botter au berbaoui bakayo muto botakate. Donc aujourd'hui, total la zaye moko, total la dénini boy kotambola. Pour couper, ça a fait chance en 2023 ceux qui a postulé les sous. Mais chance naïe et dépendre d'un ding au sala awa. Ceux qui a travaillé malamu, le résultat est malamu. Et vous allez peut-être connaître le nom de l'Inkagaye parce que oui, ça là déjà tout le monde et les gens qui malam. Mais ceux qui par exemple awa et les qui malam vous allez pas pour le peuple qu'on leur renouveler confiance là. L'union sacrée au moment où boni. Bon, c'est une idée, c'est une vision du chef de l'État où il y a ces plages que Aza a le pouvoir pour attendre Samboka pour juger un résultat. Pour juger un résultat. On est le bi Moussel Nzambe, pasteur Kiziami na Kibila pour juger un résultat. Balandi na biso ya Afrique Info na pesi lisusu mbote na Amanda Kasa bisika kotala biso na pesi mbote na Alexandra Lukusa mbote na bino bisika ozali. Moussel Nzambe lelo Lubumbashi en tout cas insécurité totale. Insécurité totale, mais ça c'est kobeta ernyoso et moko ya ba notable ya mboka wana Kyungu baba Kyungu alobi ezali baje ya régime ezali uti koleka. Que pensez-vous ndenge toko sala pona ko silisa vu que ça homme politique pe okoki ko pesa likanisi nini pona ko silisa eloko wana ya insécurité na Lubumbashi, mais est-ce que c'est vrai aussi ezali baje ya régime uti koleka? En politique tout est possible. La politique nous c'est possible au boyangote balobaka nzete oyo soso alalaka muto alponda ibaki soso alala na nzete oyo soki baba oyo azana kati na Lubumbashi alobi yango donc tokotia tembete soki ngolo ayo oyebi soki non atiki mbuto aza malade na mai bazaka light ayo sabine kamba solo parce que vous avez connaître. Alors les canisines to recopé ça est un homme politique pour nous koluka ndenge to ndenge ni mbo mokonzi ya mboka to pe bato bako kamba bako ko sala et que moi eloko wana eko sala matango nyosa Lubumbashi. Non justice et sala musala naye ba oyo bazali acteur el kamwana justice a s'en charger na bango. À s'en charger na bango parce que je sais ça pour la motonyoso pour la ninga so na sali kamona côté boloko yo so sali kamona to yo kanto solo là c'est ce qui a fait makamwa est les autres na ba soda de doroba qui bat muso infiltrer biso ba rwandais ba ougandais ba la rébellion au nom to dialoguer ba dire non to intégrer ba peut ba poste ainsi de suite et ba muso groupe muso peut intégrer ba les autres a miné à tous les niveaux. Moi je pense que ceux qui muto sali mabe justice à s'en charger na yé pe azu tumbu e sengelami pour na mabe o yasali ya solo wana ezali pena bongo Moussel Nzambe tokomo kenda pena na moi suka ya émission na biso moi question moi na ngaki na tout n'entendre na branche ya mabou etali église et qui makina momoke comment pensez-vous batwa biso tozali vraiment na kati ya monde internet batwa ko loba lelo ba pasteur français en fait donc bandaki Moussala na Nzambe ezaki moi ndenge ezaki na lingala moi français tout ça lelo togo mona pasteur en tout cas faté ya kana français soki ate na lingala ko mona neti ba kolanda te ba kotala bino ba muku na génération na bino wana bozalaki lingala français beaucoup mélangé il y avait même que ba wana ko sala kaka ba kit na lingala lelo komi ba pasteur nyonso français bon on a évité phénomène wana comment non la première des choses na oloba que français à mon route le pape français est bien. Oui, on met en français, la papa, vous avez vu la garçon là. Non, le français est bien. So le français est un lingala. Beaucoup na tena lingala. Tala fula bato zanango. Kabundu ale sa tena lingala. Tala fula zanango. Donc moi je ne trouve pas le mal au tena lingala so yebi lingala ngomala parce que bato zo te wana baza bato mangala ba yuka lingala. Et ba musu baté en français parce que amesana akuri no monoko wana lingala penza so abeti yango ko leka malamu. Là on peut comprendre mais côté la français par complexe c'est malamu. Merci beaucoup Moussel Nzambe siko ba programme na yo moko actuel siko on a o état l'église na o état politique et abonné programme église semaine prochaine dans un séminaire na pasteur Maps à Londres
autaki koya kobana séminaire epa na biso depuis toza baactivité ebele mais plus naza na kati ya préparatif ya 2022 ya campagne ya 2022 na stade oyo ezali Africa Info mokili mobimba ndenge olobi boye bato bayoki boyoki séminaire ekobanda semaine prochaine ndenge pasteur alobi mosala na nzambe tokolinga opesa message moko ya liboso na président de la république ya mibale na bakongolais ya misato na corps du Christ oyo kolanda biso oyo kolanda émission oyo tosali bon soki nalingi naloba na président de la république ayebaki akozala le seul comptable liboso ya peuple congolais alanda bato te oyo baza baflatteur les mêmes gens flatté Mobutu akufa na exil baflatte Kabila lelo bato nyonso baabandone ye lelo oyo aza na bato oyo ya solo bakosunga ye mpo areusir na vision mpe na programme na ye oyo ye aza na yango na peuple congolais tozala précédé ya koloba ya kojuge mais to laisser temps au temps ke tokomona place nini tozokende totika lokuta parce que okosela bato makambo banini tout ça premier ministre déjà bataxé aza rwandais aza nevers Kagame alors que ce n'est pas le cas tata na ye mama ne bayebi babotami na Congo famille bayebi yango na église du Christ na corps du Christ tosambela mingi mpona mboka tolingana tose soutenir mabondeli na biso po te mboka na biso ebima na kati na libulu oyo yango eza lelo tosepela mpe lokola bikolo mosusu bazali kosepela. Merci beaucoup Monseigneur Nzambe tokomi vraiment na suka ya émission na biso topesi yo merci na ndenge oyambi biso.